Ingeta, la famille Bokota, Bokoto, la famille dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, koya kolala kolamukana ya somo, koya kolala kolamukana ya kobeba, koya kolala kolamukana ya koinda inda, nandenge moko ya somo, penza mingi makasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, cher Bouchou, salut, cher Abouli, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toye lisusu bande konanga kandenge na yebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya koloba soki ya koloba ezali te malamu tovanda na biso kimia na ndenge na biso. Voilà. Lelo toye na makambo awa concernant JB Mpiana papa chéri oyo ebela batu babengaka mingi papa Salvatore. Qu'est-ce qui se passe? Dossier eza ndenge nini, affaire eza ndenge nini, makambongo eza ndenge nini. Kande na yebisaka bino bozala branché et connecté sur notre chaîne Étoile Inès TV. Place masolo ezangaka te, toyaka toujours na masolo, toyaka toujours na likambo, toyaka toujours na ya moto, toyaka toujours na ya koinda na yako beba. JB Mpiana ngo asali nini nini ekomeli JB Mpiana. Avant na kokota na mozindo ya dossier, ya situation pe ya circonstance, ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokoso makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoyi, na pesi bambote na mama Lisi mpito ya balisi, bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga, na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier madame Nazor Kazadi na système P na ndenge moko ya kitoko. Voilà. Lelo toyeli bino lelo la famille masolo toyeli bino dossier ya JB Mpiana bande konanga kaka ndenge toutaki kolanda biso nyonso mbutu oyo elekaki na famille ya Blaise mbutu ya makasi concernant JB Mpiana. De l'autre côté JB Mpiana pe aye na message lisusu ya somo aye kopuyata concernant Ferigola bande konanga bitumba oyo ekosila to ekosila te. Makambo ezali, dossier ezali, situation ezali, makambo aliwa ya Blaise bande konanga bien que bakundaki ye lobby mais kande boyebi congolais alobaki. De l'autre côté année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobile salakate, pe ezamu kie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, elamu pe feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope ala la kate, tozali na solution
solution na Gavker. Bona loposo totikali nsima te. Vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala teint uniforme. Tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire. Esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe nsima sans opération. Benga biso na lombangu. Papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe. Yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension to pe obésité. Gavker Golo solution. Perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre. Na Gavker okosepela. La santé n'a pas de prix la famille. Quand on a yepsaka bino batela santé, soki oko batela yayo santé te, motu moko te akotikala ko batela santé na yo te. Eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que moto koyeba ndenge nini ya komi batelaka sango ya malamu la famille. Habari njema Gavker ayeli bino ba solution ya kitoko. Gavker ayeli bino ba solution ya makasi concernant surtout et encore makambu ya mabota pona bandeko na biso nyonso oyo bazotungisama na oyo etali makambu ya mabota. En tout cas bobenga Gavker na lombangu ba solution ya kobota ezali na ndenge moko ya kosakana te. Voilà, lelo na yeli bino bandeko na nga ba dossier, na yeli bino bandeko na nga ba situation ba circonstances concernant Jibe Mpiana. Awa toye nanu na makambo ya Jibe Mpiana affaire Ferregola. Jibe Mpiana lelo aye kopesa message nini? Toyo kananu message yango ya Jibe Mpiana. Nga ya bino na kozonga mwasima pona osala analyse epi toko continue na ba explication nyonso ya liwa ya Blaise. Boko landa makambo ndenge ezalaki na ndenge akufaki. Après kolanda nde boko ya koyeba soki Jibe Mpiana ye mutu abomaki ye to ezaki ndoki ya famille ya Blaise nde baliaki mwana na bango to ezalaki volonté ya Nzambe yango moko esalamaki yango esalaki keno Blaise akufa. To landa nanu Jibe Mpiana. Nga ya bino mama Etoiline Nest TV nazozonga sima. Lokola mikolo lokola na ndima kaka Fere aza meilleur chanteur ya Congo na memi ngambo. Nga soki moto asali mosala na ye na ndima soko osali mosala na yo namema kaka ngambo parce que j'apprécie tout le monde, parce que j'apprécie celui qui fait. Lokola mikolo lokola na ndima kaka Fere aza meilleur chanteur ya Congo na memi ngambo. Nga soki moto asali mosala na ye na ndima soko osali mosala na yo namema kaka ngambo parce que j'apprécie tout le monde, parce que j'apprécie celui qui fait. Lokola mikolo lokola na ndima kaka Fere aza meilleur chanteur ya Congo na memi ngambo. Nga soki moto asali mosala na ye na ndima soko osali mosala na yo namema kaka ngambo parce que j'apprécie tout le monde, parce que j'apprécie celui qui fait. Voilà, de retour la famille na bandi ebela batuto tikoyoka awa Jibe Mpiana makambo au tikoloba concernant surtout et encore makambo ya Ferregola. Bandi konanga déjà Jibe Mpiana pesa ki ba explication na ye pona koloba keno Ferregola azalaki mwana nsuka ya clan Wenge. Donc là wenge o bazalaki bango nyonso na ba son parce que moi nungu ya makasi mbutu moi matata izalaka toujours que non Ferregola azalaka mwana ya son moto forma ye eza son yango de son côté Jibe Mpiana ayaki kotia moi éclaircissement sur dossier wana mais to monaki izalaki somo. Jibe Mpiana ayaki ko finga mama kasi to monaki bande kuna biso mosusu bayaki ko finga Jibe Mpiana na niveau moko ya somo. C'est ainsi que Jibe Mpiana de son côté a lobby non, il faut kaka na bimisa nyonso na ovanda kimia te na yaka koloba comme ça mokili eyeba plutôt bato nyonso bayeba ke non Jibe Mpiana et Ferregola plutôt aza motu ya clan Wenge. Au-delà de ça, aye lisusu kotombola ke non Ferregola la génération ya lelo ye mtu ayembaka bien. La famille wana eza selon Jibe Mpiana. Kande na lobaka kande ke eza kutotanga te.
eza ngate mais adage moko yebisaka biso que les goûts et les couleurs ne se discutent jamais. Eza makambo solo. Donc selon lui, na ndenge ya monaka, mutu ayembaka bien eza Ferregola. Toyebi ke batu mosusu pe, soki otuni nini, otuni Werason, de son côté pe ayebi, ata soki lelo akoloba kino héritier wata, peut-être na cesse ya motema na ye, si réellement ayebi ke héritier wata yembaka bien akoloba. Mais soki peut-être na cesse ya motema na ya yebi ke héritier wata ayembaka bien te mena lobaka pona kosepelisa. Mais na cesse ya motema yebi mutu nini akonvenkaka ye. Soki oye kotuna pe Koffi Olomide aza pe na mutu na ye oyo ye ayebi ke o penza akonvenkaka nga. Soki boye kotuna nga mama Etoiline na koyebisa bino keno nga na ndenge nazalaka mutu ayembaka bien ba musique basi musique o na sepelaka nango mingi ezalaka Pasteur Moïse Mbie. Pourquoi? Parce que mingi ba musique na ezalaka adoration eza bongo nga naza chrétienne. Mais bango nyonso ba Pasteur Mike bahimbaka bien, ba mama Deborah Lukalu bahimbaka bien, ba Sœur Rosini bahimbaka bien, ba Nathalie Makoma bazo himbaka bien. Mais selon ngai ndenge na lingaka nanga adoration na préfekaka nanga banzembo mingi ya Pasteur Moïse Mbie ekotisanga na mozindo ya adoration. C'est comme ça. Donc mutu na mutu azana ndenge ye moko amonilaka. Donc na côté ya Jibe Mpiana biso to ya kofinga Jibe Mpiana teke no parce que atomboli Ferregola non. Selon lui, bajara musique oye alingaka amoni ke mutu apesa kango eza Ferregola. Alors biso toza banani to ya koboya. Toza banani to ya kotia kale. Toza banani to ya kominimiser. Toza banani to ya kowangana. Mosusu bashaba ya ba choix plutôt ya baninga to ndimela kango. Toza la ka batu baba négativité kakate. Toza la ka pe batu moko soki mutu ayembi mwa biloko a bien toye pe to tomboli toye to sepeli. Soki pe mutu ayembi bien te mutu alobi makambo o selon lui to ya ko juger kete. Eza mwa bongo. Yango kaka na lingaki boyo ka message ya Jibe Mpiana ndenge alobi ndenge atomboli Ferregola. Sikoyo awa na lingina tiela pino message concernant liwa ya Blaise. Blaise Dromer oyo akufaki na BCBG groupe ya président Jibe Mpiana. Papa Chéri, Papa Salvatore, boyo kaba explication nyonso ya makambo ndenge ekendaki parce que ebele elobamaki. Jibe Mpiana afingamaki na ndenge moko ya kosakana te. Alors ekozala bien bino moko boyoka na munoko ya Roger Ngandu makambo oyo ya koloba parce que ezala batu mosusu baoloba oh non ye azaka ka mtu ajibe azo défendre Jibe te mais ba makambo mosusu ezala kabia soki mtu akosa toyoka aka na ilobeli na ye tokoye batino awazo kosa awazo loba vérité ezalaka moi bongo voilà tolanda et on se retrouve juste après une bonne somme le quoi ya bande kotikala pour la lundi de façon que makambo soit assuré. Et arrivé à l'aéroport, on parlait très bien, on discutait, tout et tout. On a salé les petits check-in, on a mis les petits bagages, juste en entrant en avion. Donc, n'est pas souvent à first class, à salle crise. Donc, on salle crise, tout ticket pendant au moins 3 minutes. Avec hôtel Matounangaï. Un peu malade tout et tout, mais t'inquiète, on arrive à Kinshasa, les médecins nous avaient rassuré que les 2 heures il y a Voluana au Kumano sans problème, ça va aller. Et bah, au test, on a c'est bon, il est un peu fatigué, on a joué jusqu'au petit matin, et que ça a un petit malaise, que c'est un repos. À quelques pas, pour nous, par rapport à numérotage, il y a un billet. Là, vous savez ce qu'on crise, bah, au test, on va décider, bah, jamais. Tout qu'on volait, n'a bidon boité, n'a pas été au descendu. On est descendu, bah, bengi ambulance vite fait, ambulance et Zubiso, n'a bengi boss pour la rapport à hôpital, il y a mené pour tout, et ça, Chilumbu, au chef de l'État, ça, là, non loin de l'aéroport, allez-y là-bas, Roger. On est allé là-bas, bah, yambié, mais l'ambulance, toi, qui nganaye, toujours solo là, toujours solo, comme on a, bah, qui ici, na, bah, urgence, on a pas, traitement, réanimation, 45 minutes après, on est, bah, médecin, bah, pour me dire que, il est parti. Voilà. Il est parti, donc. Chauve TV, abonnez-vous,
massivement. Décor, il aura l'élève du maître. Moto. Le Wenge BCBG au grand complet sur ce plateau. Je vais dire bonjour à Roger. Roger Ngandou, bonjour. Bonjour Roger Ngandou. Bonjour également à tous les Wenge BCBG, bonjour. Bonjour à tous. Déjà, je vous présente mes condoléances. Merci. Alors, Roger, bien sûr, savez, une émission, ouais. Mais beaucoup de gens ont Lubumbashi. Oui. Ni les gens à Lubumbashi, on a eu binokuna. Ben, papa, j'ai un contrat avec tous les Louchois. Et par là, des Louchois, les qui ciblent, et puis d'habitude, comme des coutumes chez nous, quand on joue, bah, pays voisinant, nous se déplacera pour voir papa chéri. Donc, c'était très bien. Et il fallait payer $3000 américains pour avoir de l'artiste et musicien Jibem Piana. Et la salle était comme satisfaction du public. C'était où papa chéri s'est produit? À Lubumbashi. Quelle salle s'est produit? À Lubumbashi. Quelle salle Hypnose? C'était quoi? Hypnose. Okay, la salle Hypnose. Okay. Donc la salle était vraiment comble. Et nous remercions les extrémistes de la bonne musique, de Bin Adam Motopamba, qui sont venus nous assister. Donc c'était vraiment chaud, quoi. Il y avait une production. Tous à il y a 2 productions. Donc le pi et les dimanches, on devait jouer un concert de revoir dans les clubs. Mais après il y a eu un souci, ça nous a pas permis de continuer avec ma série à prestation scénique. Alors, parlons de ce souci. Niwa et Zambia, parle-nous un peu de qu'est-ce qui est arrivé à Essambe, Blaise. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'était vraiment choquant, c'était vraiment choquant. Là, ils ont pour toujours télémé là. Nous avons affaiblir le groupe. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, donc et ça va être bien. C'est au petit matin d'ailleurs malaise. Na kata concert ou bien malaise qui est concert vers 4-5 heures du matin. OK. Bazonga qui hôtel aéro ebisa chef nae Jean Tamissine qui se sentait pas bien. Et Jean lui a proposé on peut trouver des calmants à l'hôpital parce qu'on a une prestation scénique ce soir. Et comme nous rentrons déjà nous regagner, tu pourras te faire traiter. D'ailleurs ebisa binde na zoyo kolela. Et ça, sur un niveau calmant, il faut m'amener à l'hôpital. C'est comme ça que le chef d'état-major général a mis qui est dans l'hôpital. Et comme qui est soigné, mais c'est alors que le médecin décidera à l'écart d'échographie, pour savoir exactement ce qu'il avait. Donc, après réponse à l'échographie, on a trouvé un Belaki péritomie. Intestinal. Ce qui fait que le médecin le il faut l'opérer le plus vite possible et puis il faut dimanche et des préférences pour lui à regagner la capitale là où il sera à côté famille professionnelle etc. pour réconforter le moral. Alors que j'ai décidé, malgré que tu côté qui tongo, de toquer papa chéri, c'est ce qu'on n'a pas l'habitude de faire parce que quand il se repose, il se repose. Mais vu l'urgence, j'étais dans l'obligation de retoquer et il s'est réveillé. On a soumettre un problème à lui le plus vite possible. Donc il a pas appelé la personne qui s'occupait de nos billets, Fiston Boboli, que je salue, a booké 2 billets le plus vite possible. Donc, caso qui billet naé, et puis billet dans la pour l'aéroport, la belle la famille naé, des papas chez la ça qui est d'instruction directement à l'hôpital pour qu'on vous ait intervention sur GK Loana. Et il m'a remis une bonne somme, le quoi il y a bandé kotikala pour la lundi, de façon que ma camion soit assurée. Et arrivé à l'aéroport, on parlait très bien, on discutait, tout et tout. La salle les peu checking, la même les peu bagages, juste en entrant en avion. Donc, n'est pas souvent à first class, à salle crise. Dans la salle crise, tout ce qui est pendant au moins 3 minutes. Avec hôtel Matounangai. Vire un peu malade, tout et tout. Mais t'inquiète, on arrive à Kinshasa, les médecins nous avaient rassuré que les 2 heures, il y a Voluana au Kumano sans problème, ça va aller. Et bah, au test, on a c'est bon, il est un peu fatigué, on a joué jusqu'au petit matin, et que, malaise, que c'est un repos. À
quelque part pour nous par rapport à numérotage et à billet. Là, il y a une crise, il va décider de jamais. Pour voler, on descendu. On est descendu, bengi ambulance vite fait, ambulance et Zubiso, na bengi boss pour la rapport à l'hôpital, il y a mon pour tout, et ça Chilumbu, au chef de l'État, non loin de l'aéroport, allez-y là-bas, Roger. On est allé là-bas, Bayambié, mais l'ambulance, toi, qui nganaye, toujours solo là, toujours solo, comme il y en a, bakitici, na ba urgence, wana, pas traitement, réanimation, 45 minutes après, on est pas médecin, pour me dire que, il est parti. Oh là là. Il est parti, donc. Seul Dieu est maître des temps, des circonstances, donc il m'aurait dit pourquoi. Mais ce qui est déplorable dans la communauté Nabiso, ce qui a tabou manqué. Okay. Tout ce que les gens racontent, non calcule pas. Parce que Papa Chéri apprenera tout le temps pour son Dieu. Il nous amène dans le groupe de prière à Memarabiso dans l'église catholique. Et puis à Benda Kabiso Matoi, moi, mon sponsor légal, c'est mon Dieu Jéhovah. Nazotinda bino tende na ba orchestre mswe kenda boke ko luka ba binzambi boke ko luka banga ba marabo etc. J'en ai pas besoin. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Si ça marche pour nous, tant mieux. Si ça marche pas aussi, c'est bon. Donc, pour exposer qui va mon problème, et avant même toi, mon papa chéri, famille, faut pas identifier, quand il y a mon anabangoto sur la bango. Ils sont venus vite fait, on a qui, toi, qui n'a pas mort, etc. Tout très bien passé. Par rapport des Tolobia programme, nous, on ne s'est pas décidé. Très bien. Blaise, c'était un battant, c'était un guerrier. Et il a traîné des années à côté de Papa Chéri. Donc, Katil Kabem, mais c'est sa famille biologique qui décide. Qui décide, ok. Mais c'est sa famille biologique qui décide. Qui décide, ok. Décider dans le programme Yaba Funérailles. Nous, financièrement, on va accompagner Poto Kundaye, Nandenge Penda et Sekeri, Nandenge Penda Oyo, à Posaki, levure, n'a pas pour évolution, Yagoub Nabiso. Mais par contre, Ndeka Papa Chéraloba dans une de ses chansons, malheur où ils ont brûlé chez les voisins. Donc on fait pas la fête quand ça brûle chez les voisins. Et ça n'était pas un voisin. Non. Il était vraiment des nôtres. Programme Nabiso déjà à Radinson. Ils ont repoussé pour une date ultérieure. Les tantes Koutana famille, tout établir un programme Nabiso à funérailles. Mais il faut pas aussi oublier que c'est quand même une entreprise bien structurée, il faut fonctionner. Bambon, sur ça, la funéraille, on est Ezaka Namusala. Ça dit que tant on conduit faire la dernière demeure, on a une obligation, il y a répondre d'activité, parce que tout comprend qu'on a un grand projet. Chaque fois qu'on a une grande prestation, il est là pour nous affaiblir. Alingam, on a besoin de la scie, pour y et ça, la jouissance, mais cette fois-ci, on ne lâchera pas. Donc, on va se réveiller. Après funérailles, on reprend les bonnes habitudes, c'est-à-dire que pour continuer, ta musique, pour l'échec, il y a cette personne qui peut faire ce qui lui concerne, il est là pour affaiblir le groupe TBG. Je crois que c'est fini, oui, cette fois-ci ou jamais. Et puis on a notre Dieu, Ndeka Papa Shira Ponaka, pour notre Dieu Jéhovah, qui est en train de voir tout ce qui se passe. Il doit mettre un temps dans la circonstance. J'ose croire que Ayebi que tous les innocents, il nous portera. Merci infiniment. Et puis toujours remercier infiniment le président Gabriel Chitende. Ah oui. Il était au Canada. Il était aux États-Unis. Finalement, il est venu nous assister à Lubumbashi et on a senti sa main de bénédiction. Mais il habite Kolwezi. Merci, Gabriel Chitende, le plus fortuné de Kolwezi. Merci à Dédé Makoso, exceptionnel. Merci à toute l'équipe, Didi le magnifique, Alex. Merci à Toto Kamaro. Merci à Maître Roger Kalala. Idem pour Alain Fofana. Merci à Papa Albert Mabela, à Thierry Betou, à Jean-Paul Otepa,
Et merci infiniment à Théo Zambota et puis à Christelle Aloko. Merci à Junior Mbumba, les banquiers. Et merci à l'internaute Nyonso, merci à la fanatique Nyonso, Oyo, de loin, de près, bah, assisté Bissoko. Alors, Dimo Kegelor a été très touché par Nzebo Bosseli, Blaise et Sabé, mais également Yarolan Kachantale, sans oublier Serge Zima, John Babaya, tous compatissent à la mort de Blaise et Sabé, Tolela, 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 et Sabé Keye. Ma Sabé, Tolela, 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 qui papa chéri na maman, Tolela, Tolela, et Tolela, 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 Blaise et Sabé, Tolela, Tolela, Patrick Jambana maman, papa chéri Azolela, Blaise et Sabé, Tolela, 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 Blaise et Sabé, et Sabé Keye, Tolela, 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 Blaise, Tolela, Tolela, et Sabé Keye, Tolela, 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 Blaise Sabé, Tolela, 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 et Sabé Keye. Dieu est bon, au lieu de n'importe quoi, il est en bonne biso toza rokeso bato bali combattre bali bapesaka mauvaise impression Rio balobaki dit n'importe quoi yeyo il est un bon édifiant Tchouda Paris fusée de guerre fusée peut-être mon ayo en forme les petits Ben Laden il est en route il est arrivé en retard et donc Mawatro quoi Mawatro Papa Chéri soutenu par son Dieu Jéhovah. On va pas lâcher l'affaire. Okay. Merci à Papi Ngandou, le New Rich, pour le souci. Lui se mettait toujours à la place des Papa Chéri pour dire les gens exagèrent. Voilà. Nabandi ebela batuto tikolanda ebela batuto tikoyoka bande kunanga kandenge na yebisaka bino tikoyoka awa Roger Ngandou abimisi mwa makambo nyonso kaka ndenge ezalaka lobi nde bakundaki Blaise bakundaki ye présence ya Papa Chéri JB Mpiana ezalaki na ebandelwana famille ya Blaise bandaki kotomboka makasi d'ailleurs la plupart des gens babandaki kotokokanisa que non JB Mpiana ako nyatata kutu makolo na yete pona kokunda Blaise te po à lire oyo famille ebandokende na situation en tout cas ebandai kopesa ebandai kobangisa quoi mais quand de boyebi batu nyonso bazalaka toujours na bakote na bango ya kosololaka basololaki bavandaki masolo bavandisaki makambo nyonso na se alors eyaki kosala que présence ya JB Mpiana na veillée mortuaire azalaki kuna. Au-delà de ça, JB Mpiana pe akendaki kokunda Blaise lobby. JB Mpiana azalaki kuna présence na ye ezalaki kuna groupe na ye pe ezalaki kuna batu nyonso presque bazalaki kuna pona kolela na JB Mpiana eza mwa bongo. Bandeko nanga tango liwa eyaka c'est vrai toyebaka te to planifiaka ngo te moto na moto aza na bandenge na ye ya kokufela eza na bato mosusu kokufa il faut abela pour akufa bato mosusu tomona moi personnellement mon père à moi akufa na se ya pongi alalaki kande bato nyonso bakendaka na mbeto alali pola mukana tongo boye aza te aza ya kokufa bamema ye na hôpital badocteur badéclaré que non asa kokufa donc eza mwa bongo mutu na mutu azalaka na ndenge na ya kokufa bato mosusu omonaka boye na journée bamakambo nyonso bien omoni ka mutu akwei bamema ye na hôpital oyo aza ya kokufa donc kokufa eza te que non parce que ata Blaise wana soki peut-être akendaki na JB Mpiana te mais comme samedi wana dimanche plutôt wana ezalaki jour na ya kokufa ata soki azalaki pa na ye moko
peut-être alingaki ka akoya sala ba malaise oya salaki na kokufa akufi eza mwa bongo. Alors totika ka ba makambo o yende aliye yende salaki bo yende mataki kitaki eza ka pasipe mawa. Piso ba congolais tozalaka toujours na tendance ya koyaka kojijaka baninga, tozalaka toujours na tendance ya koyaka koloba mabe pona baninga, tozalaka na sens te ke non mutu akofeli to compatir ata na ye tozala na ye, me biso ezalaka kaka ye mutu abomi ye. Tomonaka kaka bango nde balie ye, tomonaka kaka bango nde basalaki, bango nde mataki, bango nde kitaki. Biso babantu surtout biso bakongolais tozalaka kaka na sens wana eza bongo. Toyebi ke makambo ya jibi mpiana ezobangisa komona bato ya pembeni bazokufa kufa, mais babilo mosusu pe il faut koyeba ke nzambe pe azalaka na ndenge abengisaka bato nzambe akokuki kolinga obanda kosalela ye, mais soki oboyaka mosusu monika ba makambo ya minene komi kokomela yo okoluka kaka okota na mozindo ya prière nzambe abatela abomba yo mosusu pe ba makambo wana ezalaka mwa bongo. Voilà bandeko na nga tokomi kwa terrir na mwa suka na biso kande boyebi. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine. Ciao.